Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Na beti sije o karame lokola pingila eko bete sous sijango na bite na beta sije oyo na sali mwa ba recherche muke en tout cas par rapport à makambo ya Theresia oyo eza série pingila lobi makambo ebele pona mama Theresia na olinga bolanda video na tina suka na ebike atiaka mingi ba live milai menga na kati mwa parti mo ya muke oyo ko intéressé bino mais nalandaki émission moko boye nayebi te ezalaki na nini na nani misusu kuti eza kuti na TikTok pe na mama ndenge tozoyoka kaka makambo eza mama Theresia uti musika nde bomoni wana nzambe oyo asambela omoni nzambe amona biso nde bato amona biso te nzambe soka za komona biso nde bato baza komona biso me tokufa eloko pe nayebi te biksi mama Theresia eza pe ka alliance na ya sala na nzambe sino te lelo toleli Theresia mama Theresia selon lisoro na yoki et puis boyoka ba détail ya makambo na video ya pingila ona otiela bino na négligeaki yango me makambo ekomi ko make moi sens muki les abakuku toza na distraction te tosambela pona mama Theresia zwaki kumoko boye do efaki azala te selon de boyoka explication ya pingila mama Theresia lelo efaki azande te donc objectif ezalaki ba chae penza mutu na se ba chae mutu na se mama Theresia babwakelaki ye AVC ya loboko ya lokolo te ya loboko bomoni mama Theresia elongi te ngami mais bini boyebika omoni na famille nde toza boye tobotamaka biso moko te tobotamaka na ba papa na ba mama na ba noko na ba tata mwasi na ba papa kuluto famille na famille eza na mwa ndenge na bango mo ba vivaka famille na famille tango pingila banjo obeta lisolo abanda pe ani bandeli bokoka vraiment ndenge abanda ki ne bandeli expliquer nde makambo lekanaki me tanga ye kokota siko na ba détail nde place bino pe fo fansa wana kuna meselo onga na yoki tangu babwakele avesa loboko wana loboko pende ke mpandi lokwa loboko eza na kote eza loboko na biso eza rarelie na kingoti na mutu epesi penda nini ke penda boy kubondela nzambe azanzamba bolingo aye koyoka mwa bien mais bayebisaki mama Theresia asambela mais asala pe sacrifice po aluka yeba nani asali makambo wana po en tout cas basambelaki batamboli pe mutu ko wa tamboli nde balobeli ngata za nani est-ce que ye moko est-ce que bata famille eza ndenge nini en tout cas wande na yoki te mais na ndenge boyokela ngo ipa pingila apparemment famille ka ndenge ezalaka nde tobotamaka tozalaka vraiment na bato ki ba take care of na biso ezalaka pe na bato pe biso pe to take care of pe na bango donc tozwa bango en charge eza na mwa mutu mona apesa 10 francs 20 francs na nga asambela po na nga oluka mabe na nga ekoma te c'était pareil aussi kobondela bayebise te bon liboso okoyala bakaseke eza na ngo maladie mais après bahabite malade eza ya normal eza ya obwakela mais il faut ça la sacrifice wana ezalaki na église il faut ça la sacrifice po balakisa yo nani aza nsima maladi oyo mama Theresia pe asali sacrifice tanga asali sacrifice
nde kuna nde makambo yaki kobima eye kobima ke malade wana eza ya kobwakela eza normal te mais muta abwakaki yango na intention penda eboma ye donc eyaki te ke o po ebeta ye poto ndenge tika ndenge esali dega wana eyaki penda eboma ye akufa mais direction ewuti na ba Congo na mboka pona batu bayebi ba Congo te na mboka na biso ekoma déjà Congo central euti na Congo central na village na mboka kuna nde utaki mais eyaki don intention penda mutu asengaki babwaka yango te po mutu ana a vivre esengaki nde babwaka yango po mutu wana akufa siko ngai natangaka na nga te ke na confirme ke mutu boye nde asali yango te Pingila ndenge abeteli lisolo yango aza na ba précision bango bazwana bango ba risque omoni makamba kindoki eza na ba preuve te makamba kindoki eza makambo moko boye très compliqué eza nango na preuve te même ye mokoko likamba koloba ngai po ye kolo makambo wana aza penda problématique mais na badiri ya Pingila nde bokoyeba kolo makambo wana nde na kati ya video wana lobi mama Thérèse efa kumisa nzambe mutu moko ala pe na longue vie po eloko wana yaki penda ebeti penda pa mort subite ndenge okakaki mutu oyo asalaki crise cardiaque voilà akufi nini asalaki crise cardiaque nde tokaki héritier Chilumba nde akufaki crise cardiaque azalaki kosukola bo asalika crise cardiaque akufi bolingi boyoka ngo na mama Thérèse mais nzambe aza bolingo apermetaki yango te soki momano nanu ekoki te nzambe akopermettre te biso yango na bandene émission na nga nalobi ke nzambe amona biso nde bato bamona biso te yoko obile bokomona nga muta masumu to nzambe amona nga aza ngolune eza na vie na nga yango esalemi na mama Thérèse bolanda siko lisolo bien mutabeti yango Pingila nga no yaka ko conclure na suka ya no nzambe apesa wa makasi oyebi oza mutu moko ko osali nakolo bandeni oza victime ya injustice moko na ebité parce que si bato ba comprendre ya noter nga na comprendre des places ni nazalaki c'est-à-dire qu'elle était sentie trahie choquée mais lokola bato ba monaki o ya salaki trahison choquée te ne ba comprendre des places maman Thérèse azalaki ezate mais isa problème te mokili to yaki ezaka boye bato batalaka o ezo frapper na misu mais bayebaka te eloko nini et causer mutu wana po réagir bongo mais ce n'est pas grave bolanda na vidéo ya Pingila après na suka nga na yo conclure il fallait ka mutu moko azwa courage aloba o Pingila lobi yuta machane ba moté boyebaka na contact na ba comédie belé bolanda na banza biso toyebi artiste comédienne Thérèse Nadinana na bakale bango tu ba uche sika moko mais na minute oyo tozo ba boy mbutu moko eza na ndenga ko sakana te kutu sorte kusiki ko tiaka ba audio na ko même pe ko tiela bino boyoka makambo ezoleka ya somo kuna na Kisasa entre artiste comédienne Thérèse Ana na comédienne Dinana. Bon, biso toyebi ke miko ute koleka na sa tilebi pe na sala ki émission na tilebi no ma extrait par rapport ya ndenge Thérèse sala ki Dinana émission o ya loba ki pe na vérité mo ya somo donc sozo ko na nzoto malili mais soki makambo ane sala maki bandeko nanga makambo eza bo partager bo liker na web sabino donc voilà Thérèse aloba ibongo pambate Thérèse eko bimisa ba secret ya Dinana ndenge Dinana abota mwana apesi na de papa
mukilo eza makaka diaka kiadi kibenya. Dinana, la belle femme, Dinana. Hein? Asali tout, a comme une autre parfaite, hein? Comme l'aura jeune fille, a zo tepa raga. Hein? Dinana, a boti mwana, a pesina de papa. Et Thérèse a tendé ko bombarder une émission. Nzoka papa, donc on dirait papa aza moi choueke, moi bambongo banini. Alinga récupérer mwana ne po emukaza ba engagement. Nde baso prépare pour bazwa mwana eko tombe ke eko tombe ke Thérèse a sali émission salaki éclaté kolo mwana mobali wana benga Thérèse a ebisi wango vérité ke mwana ana za ya binote. Vous imaginez ça? Mais pourquoi Thérèse a lobaki bon bandeko nanga? Eza la makambu mobwe o Thérèse a sola pena dinana. Donc eza le quoi ba bimisani ba secret mobwe caché o batu ba yebaka te o eza kaka ke nde na saki na nga oboye ke nga na soleka na saki na nga siko na ke ko yokango epa ya Gloria officielle. Gloria nani mama na biso ya Canada ou bien États-Unis kuna na beti lisolo kan nga na saki na nga ndenge toza boye nde na zoloba boye. Allez, na ke ko ka lisolo ngo ba beti ngo ba na réseaux sociaux ba so ko beta ngo ba so komango na ba commentaire. Est-ce que vous comprenez non? Ndeti boza deux personnes. Ndeti nga toza deux personnes. Donc tout ça ka ba omi bale. Thérèse na dinana. Eza na makambu din Thérèse ayebisa dinana. Thérèse a découvert ngo na ba commentaire. Directement Thérèse a comprendre que dinana mutazo tinda do ba makambo bozo yoka wana o bozo ke non o Thérèse pourquoi iko bimisa ba secret ya somo o ya dinana nzoka eza pe na makambo pe o ya somo o Thérèse pa bomba dinana akeko betela ngo batu na réseaux sociaux et batu siko bazo loba yango fallait ça attaque a betela ta artiste comédienne non. Mais à bête nyongo batu bazia ko komela ngo na ba commentaire na réseaux sociaux. Yango epesa ki Thérèse akanda akende ko beta makambu o ya nani ya Thérèse ndenga ya dinana ndenga beta hindengwana. Mais makambu eza bandeko bolande mission. Na mitso tozolo baboye Thérèse azoko se retrouver dans l'hôpital. Batu musu ba olobo Thérèse a commis bien boy. Thérèse aza bien te aza no hôpital bandeko nanga. Thérèse aza no hôpital ndenge tozolo bana bino boy. Il faut boyeba ke Thérèse bazo tambola batamboli ko tambola botala so bozo ka tozo sa be mission tokomi ko tsaba photo ya bato tel c'est que bango moko bazo loba biso tozaka na magie te tozoka totsaka photo mbimbi non bango moko balobaka Thérèse ba ndenge salaki crise ba memi en hôpital alingai ko kufa Thérèse auti ko sa sous crise aza na hôpital ndena ba bilu be Thérèse aza na hôpital batamboli na famille na bango bazomona dinana pona ndenga beteki masona po semblaki lisolo ya mwana oyo moko kasha Thérèse ndenga beteki yango oui abeteki makambo ya somo abeteki makamba somo dinana sepeli nango te balobi dinana nda koti banda kwa nganga po boma Thérèse yango na Thérèse ndenga za netane ndenga za wana ndenge za wana kutu mwana ya Thérèse azo linga sa l'émission batu nde bazo pekisa ye batu nde balingi te mwana Thérèse sa l'émission nde on boso mona mwa calme oza mwana na wa Thérèse na oya somo wana boza na otina natala so na moni na otela binoye mwana ne wana ye mutu fala ya koloba fala ya kochape na dinana lobela pena dinana fala lobela pena dinana na ndenga kosakana te
Merci. 2 minutes. 2 minutes, on continue. Vous en avez. Donc c'est ça. Beaucoup d'abord partager, assez aussi partager pour liker quand les la famille. Bah bonsoir la vie. Donc voilà, bon liker, hein, liker, partager et au sala bien. Et ça passe peu mami bandeko nanga. Donc moi na Theresia, nde nazolo banabino. Fallait aya ko sala mission, ba lobela dinana. Bata pena ba makambu na mesa ba fongola pena ba tu vérité o dinana alingi abo ndenge dinana alingi abo ma Theresia. Ozomona ndenge dinana alingi abo ma boza na tila bino mwana ne bo mona mwana ngo o fallait à ça l'émission ba lobela dinana 4 vérités mais ezana batu bazo pekisa e ko lokola pardon batu bazo pekisa e lokola Thérèse azana malamu te ba lobaza no Thérèse abima Thérèse yoka bien abima en plus pendenge dans doki makambo ko mama na ngai e ozala show il paraît pende nazo yoka wana na confirmer te mais oya mwana Thérèse oui wana pende ya solo fala ça l'émission bozana tiela bino ye bomona fala ça l'émission mama na ngai nzambe na lola mokilo eza na makambo bozana tiela bino bomona mwana Thérèse fala ça l'émission pona babimisa dinana na mpuasa ndenge dinana ngana zo ngai te mutu na lobi eza te bokoma kuna ke o pingila mutu na lobi ngai ya ngani te ngana yebi dinana te pona kanga dinana ndoki ngana tumona ga dinana sali chirurgie esthétique tolo telemi basima kune vinde minene libumu pla akomi de jeune fille sali pe longi bengi pe longi kuna somo ngelo monika yangwana o nyeso no ba ebisinga nazo confirmer le côté mais nga ba ebisinga ya on a ko ebisa bino vérité so des abongo dina na tika ya malamu te mwana oyo Boki a poussé loko pour faire là kapeme nanga Itamnene boy. Gamnene boy. Oh là là. Chin. Qu'est-ce que tu prends? Honneur la famille. 25 ans de carrière. Mon père. Oh là là. Massi l'a fait. Non, tu. Non, je coupe. Donc voilà, moi na Thérèse oyo fallait aya koloba batu boba opekise me so bokemte iya lelo bien lobi to lundi to mardi akobima fallait ako take nani aya ko take na dinana ndenga linga boma Thérèse yoka dinana déjà linga ka Thérèse te pourquoi ponenge Thérèse moko bazalaka na Caleb ndenge Thérèse bazala mona Caleb dinana asalaka zuwa asalaka Thérèse zuwa ke ba obima na Caleb yoka dinana tisikoyo babima na Caleb bon ndenge na yoki il paraît dinana tisikoyo babima na Caleb yoka mwasa Caleb nepo na matanga ya nanyo na matanga ya Caroline mwasa Caleb azali abandeka kokangama na Caleb azokangama na ye nzoka mwasa Caleb azokangama na Caleb pourquoi pona Caleb lokola linga dinana fallait donc Caleb dinana fallait bazala na Caleb ale Caleb pe lokola linga dinana yangana mwasi wana zaleka kota koti na pedo mwasi wana Caleb yoka mawa mwasa Caleb wana ndaku yoka mona kaboy
yoka mawa na ye mwasa Caleb. Donc fi wana ko ti babala na Caleb na yebi kute pourquoi balana na Caleb na mawa. Na yebi te pourquoi balana na Caleb po Caleb penza ko hey alingane mwasi angote. Alingane te yana da la vie so mobile ya lingi na yote hey. Sala na envie nonde mususu. O kanga mana mutu mobo ya lingi yote. Eh? Caleb alinga pardon bo lingi sanga na obongisa nini. Na obongisa caméra. Eh? Yanga da la vie so mobile ya lingi na yote tika na yo. Fi wana Caleb alinga kete yoka mona kabwe Caleb babimaka na dinana. Bitu so boyebi ke Caleb abimana ba artiste comédien nyonso ya théâtre. Yonga na ebetelo ni bolandela batuane ngape na ngapingila nde nazao. Babandeli mokili. Na ke kolinga ba artiste comédien jamais. Ba artiste comédien. Ba artiste musicien. Oh ka benga mi artiste jamais. Bazala batute ba photographe. Donc bazala batute yango pardon. Donc mwasi wana yoka nyokwa maka mwasi wana ya Caleb wana o atana ndaku sikoyo yoka nyokwa maka Caleb alinga kete azo luka pe zemi ezo yate mawa azo luka zemi pe boyi hey nzambe na mamingi mamingi libale bonga ko va libala mo o yebi ke mobali alinga kayo. Oh mobile alinga kote mawa tro. Mawa mingi. Dina na wana doki apandi mabala Caleb na ndinga kosakana te. Ye dina na si Caleb alobawa. Caleb a sale mission. Bola ike la famille. Voilà. Ye mwasi mba Caleb alinga kete. Kana dina na wana. Caleb normalement Caleb ava bala mwasi o azana ye. Caleb ava bala mwasi o azana ye. Si ye moko a proposa ka dina na bala dina na ti. Caleb ava bala mwana mwasi o azane siko a proposa ki dina na pona bala dina na tsaye na ndaku. Dina na boya alinga te. Mais siko yo Caleb a bali de mwasi mususu. Ba koma siko ko yiba na dina na Caleb musana ke bonde la dina na. Ako dina na nde akomi su kitoko. Caleb kuna zo kufa. Caleb yo dina na ko boma yo. Ako mwana matadi wana. Dina na ko boma yo bandeko. Balobi dina na yoka kisi ya kosakana te. Balobi dina na kota kabanda kwa nganga yango bomoni alinga boma Teresia. Na olo bana bino balobi na obite kenga balobi dina na za mwana matadi alinga kisi dina na balobi ndengwana ki alinga kisi yango ndenge Teresia abebisi kopi na ye parce que papa wana oya kosela ki mwana wana azamuta chweke azamuta mbongo yango na dina na alinga boma Teresia pone nga bimisi secret na ye ke ya makamba mwana na ye bayebisinga ok ngaite donc c'est ça babi dina na za mwana matadi alinga bakisi mawa oboma mundeko no mwasi likolo lingo kosela mwana tata kope foire pona buzoba na yo mo poto tinda batu bafinga Teresia dinana iyo moko zo tinda batu bafinga Teresia makambo yo yebi oyo bino mbale na Teresia iboyebi ali yango pe Teresia a comprendre que yo mtozo tinda batu wana bafinga kae yango yepa yeko bimisa ba secret na yo ti alobo mamuninga ka pona bongo oboni boyeko soki tata wana zane ya ekolo ko soki papa wana azane papa ya mwana wana te kutu bie ba épargner yo na makambo susu po un jour soki mwana na linga kokola yango likambo nga na se poser ba question eza na mibali ebele bakosela bango bazemi tala ebele nzambe na lola faut te mibali bozala na vérité sans blague bozala na ba vérité soki ozana problème faut bozala na ba vérité boyebi bosola na basi na bino
allez sima na po bozala moya ko luka traitement ok to so yite ki adi ki ben makaka diaka maura donc ce que moi na ya alinga ko kola allez msuyo dina no kufa no déjà allez papa wana ke ko découvrir que moi na anaza moi anete au monde ko na côté msupe Thérèse a sauvé yo na bonzambe Thérèse a sauvé na yo ono ko pesa tata mo be moi na za ya yete ba sauvé yo mwana na akola nena kimia akola leza akola teki o tata moko ya yete abima tata na ye mais siko yonde siko faut expliquer mwana sikoyo ke ba mo papa wana aza papa na yo te nzambe na lola mokili oyo mawa donc c'est ça la famille balobi dinana ba kisi ya kosakana te omoni ba dinana alinga kobala te azwaka mibali ya ba haute qualité ya ba mibali oyo analoba ki alinga yango dinana linga ba mibali ya ba gouvernement na Congo dinana yango azwaka yango ba mbongo yango bongo na chirurgie esthétique kezongi mawa dinana ko boma Thérèse te tika makambu wana limbisa ye na makambu nyonso ndenge elekaki ko boma muninga te ozomona ko boma muninga te siko yo na Caleb bozonganelaka nini bino botu libala se kufa boma meme libala mami likolo ya dinana yango na nani soki mami na mami la chat yango akimati nambiye Caleb kindumba Caleb ndumba na yebisa bino ndumba azo ba fi wana tu ya théâtre basi na ye yango na mami ayaki na poto yango na mami alobi na lembi na kende ta kote mususu yango na moni mami akenda na ndenga azwa zemi wana azo vivre na ye yango bino bato mususu yango moto stolobaka na ye mami ndeni na boma libala atika libala babala ye ake kondima basente ye parfois mona libala ya kosente oza kutu heureux ou bien heureuse mais libala ya kobala omona poza no kimia te babali yo me étiquette pamba baki olati ya pamba ndeti mwasi wana na kati ya ndako ya Caleb azomona boy na basi bandumba na kindumba Caleb mami la chata kima na raison yango no mona nde bakoma donc mami la chati kwa loba ko zongana na Caleb te parce que pour Caleb ava bala mwasi wana alinga ki azongana na mami la chati a boy akeli supa dinana boy yango no moni avani na mwasi wana alinga ka mwasi wana te Caleb mawa amonisa mwasi wana boy mwasi wana musani alandaka ye partout Caleb azala bosoko alandenga alandaka bosoko so badinana bazana so alinga simbo mona Caleb azoboya eza mawa mingi kiadi kibeni makaka diaka mawa dinana na Caleb bazati lelo do dinana ndenga zawa nako yanga na linga ko bala te alingi azikoto boza rape mayele osoki te oya uzo maladi ya pamba oya uzo maladi dinana na bakisi balobi oyo simbaka ko boma muninga te pona ndenga bimisi ba secret oya yoto oya ye Thérèse akuta lobi soki abimi hôpital soka ayoki bien akosala émission akoya ko expliquer ba makambu tout oyo ndenge leki a expliquer ngo bien akobimisa na ba secret musu ya dinana o boyoka te alobi bongo abi oya osasu émission mususu Thérèse eza pasi pe mami bandeko pona ba artiste comédien na biso na ebite so balukaka nini balingaka nini mais eza mawa mingi eza pena mawa nzamba lola ka ye moko yebi asunga Thérèse za malamu te aza pena maladi Thérèse abimisi po batu mingi bazokamwa pona nini Thérèse eko bimisa ba secret ya marque wana Thérèse abimisi ba secret wana pona dinana pe abimisi ba secret na ye
Thérèse ba secret na ke ko se retrouve ke ko trouvango na ba commentaire. Donc na ba commentaire ya batu na TikTok nde Thérèse a moni batu nde ba komi a comprendre que dinana muta tindi bango parce que makambo wana o batu wana ba komi dinana ka muta yebi yango. Yango bo moni Thérèse a yepe ko akende pe ko sala émission a bimisi ba secret ya nani ya dinana. Donc c'est ça bozana tanoni no maman nani atindela nga so no monango mama Berin. Donc voilà bozela so no monango nako na tila bino bozela. Eza mawa trop. Bozo bomana na bino do artiste comédien bio bomana ka en tout cas dani dinana bon ebi na ngate so keza ya solo dinana. Nazo confirmer le côté parce que to ebi na bisote mais ce qui est solo pour Thérèse aza malamu te. Thérèse aza bien ata soki mukete Thérèse. Si c'est vrai que yo lingo boma Thérèse en tout cas limbisa ye. Limbisa Thérèse na makambu oyo asala ki soko sepele ki na ngote limbisa ye. Ozongo limbisa ye olosale mabe. Aza mama ya bana na yo pe Thérèse talaka makambu no ya koloba. Lokola komba ki on a ba commentaire dans lobela pe na Thérèse. Lokola yo omone ki makambu ya dinana na ba commentaire ke dinana abimisi ba secret na yo. Batu bazo selo be mission, batu ba komi on a ba commentaire. Lokola epanza na inangote. Foko vanda na yo ou bien luka dinana OK bisaye na privé. Ou ba secret dinana lobby wana to ebite so ça ba secret ni mais il paraît ça peut ba secret moko yoka ya somme il paraît 2 minutes 2 minutes là sur la bien of téléphone on a musunata là donc c'est ça. Beaucoup d'abord partager, à ceux aussi partager pour liker quand ils ont la famille. Bah bonsoir la vie. Donc c'est ça. Eza mawa trop bozela. Nous en avons ta son au monde je ne sais pas. Batindelenga ngo. Ton au monde comme ça na tela bina. Donc c'est ça. Eza mawa trop. Donc yango na photo kebaka bandeko to kebaka. Nani soki nani dinana ko boma muninga te pona kaka makambo ya salaki wi asali mabe. Tokolo bateke o asali bien te asali mabe ndenge abete lisolo na ndenge wana abimisi ba secret mwana oyo yo moko oyebi kolo tata oyo pe ye ipare ayebi eza malamu te na makambo asalaki mais osala te ko boma ye po atika bana na ye botika yango Thérèse penze Thérèse keba Thérèse tala batebele balingaka basale mabe tala su makambu su ya nini suki o boswana kana nani na 7e baga 7e baga kutu mtazwaka problème Thérèse keba donc c'est ça eza mami bozana tiela binora oyo exact donc voilà eza mawa mingi eza mawa mingi donc bobomana te pona makambu moka bo eza kitoko te eya malamu te bobomana te nzambe ka ye moko ayebi bolimbisana eoza malamu ke bosala na mabe non eza kitoko te bobomana Thérèse aza na bana na ye yo pe Thérèse olapa soko okufi otiki bana no kosuka wapi nzambe na lola osuka biso otiki okufi otiki bana no mibatela Thérèse bokeba na bemission ya osala fo okeba pena ya solo ti pardon bad na mwana ngango pete donc c'est ça bon na moni na ngango te na lingana tila bimba quelques paroles mais na moni yango te donc voilà la famille eza participer ma mingi pona makambo ezoleka entre dinana na Thérèse Thérèse aza bien te so pozana o ndeti bandeko nani ya sila bata SB
Babakouk bo prier pour na Thérèse ayoka bien et aux malamu mingi. Pour Thérèse pena santé neza malamu te. Batamboli bazo continuer toujours ko tambola mais partout bazo tambola. Bazo mona ka dinana. Bazo mona dinana partout bazo tambola. Merci hein. Selon ngane na yokeli ndenge pingi la pesi explication. Makambo eza loin d'être fini. Eza penda loin d'être fini penza. Elo moko ngai na lobaka. Il faut obanga mabe. When it's going on is coming on. Yeah. Soko luki muninga mabe kozongela yo. Mokili eza compliqué. Elo mona yebi ezala ke soki yo okotinda kwa nganga. Yeba ki okomi déjà exposé. Okomi exposé na nini? Okomi exposé na ba attaque mususu ya bato mususu. So oza na omuta bakisi te. Na komi na mituni kiso na bi ma Thérèse ya seki aza muta bakisi te. Poso ki mama Thérèse azalaki muta bakisi. Ndenge babwakaki eloko wana alinga azala na protection te. Alinga azala pamba. Elinga kizwa ye. Parce que so koti danda nganga. Ofongoli déjà porte. Porte oyo fongoli. Okomi susceptible ya ko recevoir ape oyo zopesa baninga. Siko ezaka ndeni ezaka likambo force. Po ma Thérèse ezui. Ezui penza. Siko eloko ebateli yende po mabeko mate. Nde yango toloba. Pose mama Thérèse pas zaki mutama misala penda ya bakisi boy. Ye pa za penda mutama kisi ba kote la bata bwake la rabatu babiloko. Ndenge force wane yaki wana. Sezaki force mababi euti ba Congo kuna na village. Tare eloko basala ngo na collégialité. Ezandeni, c'est qu'il fallait que beta vraiment eboma. Parce que yaki na intention ya ko beta pe ko boma. Ko beta te ko tika défaut te. C'est que kuti pirete moko quelque part. Ekuti motema ya mutu. Nzamba yebaka ke mutu eloko asali yango na kanda. Mutu eloko asali yango po venger. Mutu eloko asali yango po yokaki pasi. Mutu eloko asali yango po yokaki boy. Mais eloko msupe izape moment. Oui Joseph bandeko na ye babwakaki na libulu. Bandeko na ye bateki ye. Mais Joseph azaki destiné ya kufate. Akomi kuna place akendaki. Mwasi ya Potifar asengi abimana ya boy. Batie na kasho. Donc izape likambo ya moment. Ata mutu alingi asala mabendeni. Soki moment na we komite. Mais siko déjà quelque part je me suis dit eloko yo et comme na réseaux sociaux pe ndenge nini. Na milobeli sou quelque part na bi. Siko soki muto batangi kombo wana aza na ye innocent eza ndenge nini. Parce que yana muto mo abetele nga listolon to partage ane mingi ndeko na nga lobi. Ezala ndeko ne moko a mwasi azako fande pa ya na ye ya mwasi. Na ndako kuna ndeko ya mobali ayibaki eloko na sac ya mobali. Tanga ayibi eloko na sac ya mobali. Lokola ezaki ndeko ya mobali afande pa ndeko ya mobali, ndeko ya mwasi pa afande ndeko ya mwasi lokola nga na ye libala na ye na leki na nga, mobali na nga pa ye libala aye na leki na ye. Siko eloko ebungi na ndako, eloko mobali na nga. Mobali na nga mbala moko atage leki na nga. Lokola deja batagaki deja leki na nga, epesi moto. Tango epesi moto, babengani leki na nga na ndako. Ekesango ke ngande mutu na yibaki. Tango na kei, mobali na nga
mon kande za na quartier boy eza na soki na papa mo baza soki voyant munzaka awoleka na nzela ayebisi ndako neza makelele moto ozokanisa zongo eza nde ye wana mobali nanga kofi mama oke eza kaka leki nanga mutazwi me ntango leki nanga azongi ndako alelaki tellement mingi ke ndenge bafingi ye moyibi aleli ntango aleli cousine na biso naobeta so nazwi exemple tofanda ne ndako moko abiso koza sûr ke yo te moto osalaki eloko wana biso na mboka ezalaka soki bakoseli yo likambo yo za na eloko osala te kende kaka loba na kati ya liboka loba mpenda oyo ozosentir mabe dans quelques jours omona réaction akepe na liboka aleli bina yibi eloko te na sa epoka bakotraite nga bo alobi mpenza nyonso bande ya kodéranger esi nango après quelque temps ndeko wana mosusu abandi kobela komi komona bato azobela komi komona bato bazolanda ngo bazosala ngo te bayesanga naloba vérité oyo nga nazwaki eloko boye ozomona donc quelque part mpe na milobeli ebongo soki eza nango moto batangi baotanga bakombo wana soki eza nango sikoyo ye te e ozala ndenge nini point d'interrogation ce qui est sur monde à théâtre ezobangisa me na makambo mpe soki eza mpe moto wana te aoya kolata makambo oyo ayebi motu na makolo te eozala bien te yango naolinga te kojuge to kotanga to koconfirme parce que nalobaki on ake eza likambo ya kindoki bapointaka motu te parce que batu mpe balataka bilongi ya batu bobosana yango te batu balataka bilongi ya batu trop surtout soki oza pamba spirituellement oza vide balataka bilongi ya batu tout ça l'attention beaucoup de courage bonne guérison ya Thérésia nzamba sungaki ezalaka ndenge ezala pe un lisola vrai ezala pe deux ndenge bato wana soit disant balobi ki eza bongo mais sinon te innocent mowe kuru omema ngambo makambo peut-être ayebi mutu na makolo te eza peut-être coïncidence. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.